Salut à tous les fidèles de 3W Bongane Media. Merci à tous nos abonnés de notre très chère chaîne Bongane Media. Continuez toujours de vous abonner massivement et gratuitement dans votre très chère chaîne Bongane Media. Et continuez toujours à aimer et à partager nos vidéos. Voilà, aujourd'hui, c'est pas moi comment dirais, c'est vraiment une information. On a même des binômes. Naoyo Ksebino voice oyo papa na biso nyokalongwa sali pour ba musicien na o bakimi. En tout cas azolo bango na pasi na motema. Pourquoi le musicien bo continuer ko sala kaka bongo? Soki ba bimba memi bino na poto te na liste batie bandeko batie bato mosusu bakoti bangulu kaka bino bo déclarer. Mais na motema malamu oyo ba président ba leader baza nango baso mema bo ba musicien na poto mais en retour ba musicien bo ça va malamu te. Et puis kamwana ezaka pa ba musicien te, eza pa ba sportif, ba pasteur, ba nini, ba orchestre ya chrétien ba nini. C'est pas bon. OK voyage, OK nini on sala. Oza joueur, OK na compétition morobe. Oza so sportif, so judoka, OK na compétition. Oh comment na poto, le quoi to lula poto biso et sengi to kima. C'est pas bon tout la nini oyo. Notre père Diokalon azolela. Azotina voice et pas ba musicien na makomba sali ne bazo kima na poto ne barotika na poto. Bongo tozon asima to koti bo ba analyse na biso. Logilo mbote nazali na kanda te zali ne mawa nalingi kana yebisa yo omoni nakendaka na 27 personnes na poto tozongaka 4 ezali ko ekufaka te ezali ko oyo oyaki kokuta na baye oyo batikaka na poto nakumbaka bango epai ya nganga te kaka epai ya nzambe oyo okutaki na kati ya zaiko nzambe oyo ozali kosambela ntango nyonso puis chaque mercredi oyo ozali kokumba libota na yo mwasi na bana na yo oyo ozali kofukama liboso na ye peut-être mpona kosenga voyage ozali kosenga ntango bana no bayi kobela oyo nzambe azali kosalisa bana na yo kaka nzambe wana ye moto akumbai ngai na bino awa na États-Unis mpe nzambe wana alobaka na basali na ye boza mine oyo bokotrahir ngai oyo bokotrahir zaiko kasi yo mpe ya mine te oyo okokisi maloba ya nzambe toswana bino derema nabaki nzambe alobaki 4 etikali moko 4e eza yo nzambe nasambelaka oyo asala likolo na se oyo asala mabele ya amerika oyo ngai na yo toyo toniati awa nzambe nasambelaka akosaka te aza moto te mpo akosa yo nde oza 4e kasi yebaka oyo bozo bomo eza mosala na ngai mosala nzambe apesa ngai na oloba nini nalobaka nzambe wana apambola yo mpo nzambe wana ateyaka ngai aloba na ngai à lui la vengeance à lui la rétribution à lui la vengeance à lui la rétribution ye nde moto akopesa etumbu ye mpe moto akopesa likabo toyebaki na biso kozwa raison te ozonga maboko pamba toyebaki kotikala yo nde ya mine toyebaki yango toyebaki kotikala kokima na yo me nzambe apambola yo apambola mpe libota na yo mwasi na bana no batikali na Kinshasa mpo toyebi ozalaki na contact na bandeko no bakimaki toyebi mwasi oyo akendeki kozwa ndeko no mosusu na Dallas oyo afutelaki ye avion liso nzambe wana eza kotala bino nyonso nzambe apambola bino apambola bino oyebisaka bato yango bakokimisaka bino oyo so bakanisaka zaiko oyo koya ndenge nalobaka na musicien mosusu ya Kinshasa nakoloba mpe na bato bakokimisaka bino mpo zaiko elala ifo ngai nalala mokonga na kolala nde zaiko elali peut-être mpe kolala te mpo baleki mosusu oyo baza fidèle na ngai ntango mosusu bakontinue na zaiko
Mais tant que nga naza vivant, je crois que la raté. Pour nzambo nga za na bomoi. Et voilà, c'est vraiment pas si. Et puis honteux pour nous, les Congolais. C'est quelle maladie? Vraiment, c'est quelle maladie? Ok, potomba liboso. Ok, ami balé. Zonga. Zonga. Orosala comme okoye bana. Ok, poto. N'est baraté. Quand batbalo barabien que poto eza bongo cimetière yaba musicien yaba artiste. Ebele bakena poto bakima basuka wapi. Totanga bakombo. Totanga bakombo. Ba bakena poto. Ba musicien ba yemba susuti. Mais bozo continuer au kinika poto ni ne bité. Musala noza loyembo. Zonga koba osala musala. Wana bo pesa siko ba leader ba président mité ma pasi. Et puis Malasima, moi je vais conseiller au président et au leader ba kota rond bangulu pour bangulu c'est bien ba okeni na bula otikal. Ok na bula musala mais bo ke libela pourquoi bozonga te. C'est vraiment très passé où est Libiso. Voilà, c'était votre humble servant Dimitri Bongania, la formule gagnante. Juste une analyse à Salé Libino par rapport à passe où est Papa Nabiso Nyokalongo. Continuez de vous abonner, continuez de partager vos vidéos et tout ce ensemble Nabino. Merci.